Bon, semaine dans votre avis, merci aux élèves sur la télévision, la vidéo pour la colonne info, la journal, il y a peu pour la peuple. Merci, la fidélité pour confiance pour continuer à causer la journal, la vidéo pour la journal pour le chef de l'État. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya sanisa kili sous cadre ya union sacrée de la nation na siège na bango ils ont mis la commune ya Gombe héritier mapinde ma pesinde pas détail. Une semaine après Bokuten Nabango, et Longo na chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Bosimba Peboyeba ke week-end eleki, Asangisa qui sous cadre, ya Union sacrée de la nation, se retrouva qui sous na siège ya plateforme na bango, Oyo, Ezwami na commune ya Gombe. Balobela ki renforcement ya cohésion pe transparence na kati ya Union sacrée, ya Ngonde ezalaki objectif pour na réunion Oyo. Boyeba membre mosusu ya Présidium ya Union sacrée de la nation bazalaki wana et longo na quelques membres ya gouvernement pe ba responsable ba parti politique pe ba regroupement politique oyo bazali ko composer majorité présidentielle na présence ya chef de l'État ba participant na réunion oyo bango nyonso balobela ki likambo etali charte na bango pe projet ya règlement d'ordre intérieur oyo et corrigir fonctionnement ya Union sacrée de la nation d'après professeur André Mbata oyo azali secrétaire permanent ya Union sacrée de la nation alobi rendez-vous oyo ekofongola nzela pour na congrès ya Union sacrée pe mise en œuvre ya charte na bango pe ya règlement de l'intérieur oyo ekomarqué tourna moko ya malonga na gouvernance na kati ya Union sacrée de la nation pe ekofavoriser environnement ya collaboration pe ya respect mutuel. Tobeta bon masoleta li coordonnateur ya fédération NDK Kinshasa mwana mboka d'Henrich Kambale à Kambaki week-end et qui café panafricain na thème qui sommes-nous nyonso le kanaki kitoko na nouvelle la siège ya nouvelle dynamique Congo NDK la mopuse ezoming peza na commune ya Kasavubu sur place témoin événement na dinasona. Thème ezala qui développé na mobange na café panafricain ya nouvelle dynamique Congo NDK na mokuse parti short ya autorité morale Papi Montezolo oyo babengaka ye lengunza rassembleur mot de circonstance epesamaki na coordonnateur ya fédération NDK Kinshasa d'Henrich Kambale oyo atalisaki importance ya café panafricain bongo na sima ezala kingala ya ba intervenant moko sima ya moninga tomona ki premier intervenant ezalaki bongo maître Baya ye alobelaki ba chance ya succès ya NDK na ba élection ya ba maire pe ba bourgmestre. Deuxième intervenant ezalaki Charlie Louyeye ye a exposaki na thème la planification gage de succès d'une activité politique. Christian Luzayadio ye ayaki na troisième position pour na kolobela le management face au panafricanisme progressiste. Secrétaire général adjoint Boutazola ye ayaki na quatrième position pour na kolobela historique idéologie pe perspective de l'avenir ya NDK na sima balekaki na ba question et pa wapi ba cadre pe ba membre ya NDK présent bazwaki biyano esengeli et pa ya ba intervenant bongo na suka ya milulu coordonnateur ya fédération nouvelle dynamique Congo Kinshasa d'Henrich Kambale pe secrétaire général adjoint la bango Boutazola balobaki boy et puis na kati ya pays na biso kolingaki ete tolakisa identité na biso tozali banani NDK lolenge tozoteya bavaleur culturelle et surtout du panafricanisme parce que biso tozali parti panafricaniste progressiste tozokoteya malamu oyo mpona pays na mboka mpona développement na yango et puis mpona bacadre na biso bayekola kozala utile na kati ya société mpe bayeba koservir parce que le panafricanisme au-dessus c'est ça thème oyo et idéologie oyo va mettre les mathématiques là dessus on va pas mais sauf que bato bazolégaliser yango mati yango n'est pas que voilà kiko balégaliser yango awa avec la République de manière à ce que il faut ça bato bayeba comment n'est-ce pas pour protéger l'Afrique pour protéger RDC il faut accompagner les gens de la République fragile la vision oyo ya panafricaine. Bamembre ya Union congolaise ya Lemba Bango bakitaki kuna na mabele pour la dimanche 10 août na résidence ya
mwana ya secrétaire exécutif provincial ya Icoville ya Kinshasa Braille Ngali wana nyonso mpona kosepela ndenge VPM na bango Mukoko Samba azali reconduit. Héritier Mapindemi Fabrice Lundomi bazalaki na compte ya Foningala. Membre ya Union Congolaise ville ya Kinshasa mingi penza base ya secrétaire exécutif provincial ya ville ya Kinshasa Bridge Engali Obama oyo bazwami mingi na commune ya Lemba bayaki lisusu weekend eleki bazwaki résidence na Edaso pona kosepela na ndenge chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a renouvelé confiance et pas ya vice premier ministre et ministre de l'économie nationale professeur Dr Daniel Mukoko Samba oyo azali président to autorité morale ya parti na bango Union Congolaise iko loyimbo na monoko mabina batalisaki vraiment esengo na bango pambate balobi mosala oyo professeur Dr Daniel Mukoko Samba azali kosala na gouvernement azali ko stabiliser de plus en plus économie ya mboka na biso ezali eloko moko bakoki kotika yango bongo te na tina wana bayaki lisusu kotalisa esengo na bango ndenge kaka bino moko bozali komona bilili topesi matondo mingi pa ya mokonza mboka oyo a renouvelé lisusu confiance na ye et pas ya notre autorité morale le professeur Dr Daniel Mukoko topesi lisusu félicitations et pas ya notre autorité morale le professeur Dr Daniel Mukoko Samba. Notre autorité morale a zolité pour biloko akolie sala nini ekita a stabiliser dollar biso stomoni mboka za na guerre mais banda gouvernement na bango ekotaki dollar etikali komata bazo bunda lisusu po dollar esala nini ekita Osimba pe boyi baketumonaki présence remarquée ya Mbuta Alphonse oyo azali directeur ya cabinet na secrétariat permanent yepe azwaki maloba pona kote ya bana ya Union Congolaise alobi moko na moko esengeli asomba carte moko na moko esengeli alakisa vraiment ke azali mwana ya Union Congolaise bisika nyonso esengeli carte na ye ezala opération somba carte ezali eloko moko ya motuya pona bana nyonso ya Union Congolaise totiaki opération somba pe lakisa carte na yo Bosimba pe boye bakemilulu oyo ezalaki vraiment riche en couleur bazwaki pe don moko ya kafu ya bafle moko ya munene pe ba écharpe elongo na biloko ya ndenge na ndenge ezali don ya conseiller tite apesi pona ba membre nyonso ya uko ya ville ya Kinshasa basalaka ba réunion na ndenge ya malamu pe visibilité ya parti ezalaka na ndenge moko ya kosakana te ni don ya baflo mutasali biso yango ezali conseiller Tite azali na cabinet ya vice premier ministre ya économie alobi tozo salaka ba réunion lokwa bato bazo zalebele apesi biso bafle oyo po bafle oyo soki tozo lobata mutaza kuna ayoka tokosenge pa yi nzamba sala nini nyonso elikaki vraiment kitoko résidence ya Bridge Engali Obama secrétaire exécutif provincial ya Icoville ya Kinshasa eyindaki na ndenge ya kosakana te kolia komela ezalaki vraiment au rendez-vous ambiance ya fête ezalaki total pona kotalisa esengo ya bana Icoville ya Kinshasa président national na bango professeur Daniel Mukoko Samba azali reconduit pe bazangaki te na occasion ko remercier chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo azali kokoba kopesa confiance na président national na bango professeur Dr Daniel Mukoko Samba. Toyota bango masolo etali ba notable ya commune ya Kisenso mingi penza na quartier kia uta bango bazalaki na réunion préparatif pona kusala ba élection ya ba notable ya quartier na bango bolanda. Réunion oyo esalemi na botambwisi ya motindami ya bourgmestre ya commune ya Kisenso, chef du personnel Kakese esangisaki ye elongo na chef ya quartier ya Sika ebimi na Kisenso ebengami na kombo ya Kiauta pe mwandambo ya bapapa na bamama oyo base présentaki. Objectif ya bokutani oyo ezali pona kopona ba notable ya nouveau quartier oyo kasi lokola bato bazalaki moke bareportaki yango mokolo ya samedi le 16 août ezali koya na ngonga ya 9h ndenge chef ya quartier Pierre Ngimbi alobaki tosangani awa
pour le développement ya quartier Nabiso. Pour la préparation, il y a élection, il y a notable Nabiso. Pour tout baku bimisa, baye baku kamba quartier Nabiso na notabilité Nabiso. Pour la kutambu sa quartier Nabiso. Yango to sangani lelo awa to yokani poete yonso e moporami e salama mukolo ya poso le 16. Ça na ko pesa na population yonso ete baya na mukolo ya poso to sangana elongo to pono ba ponami ma ba président na biso pona kutambusa quartier na biso. Bosimba ke quartier Bikanga e kabwani na biteni mibale moko itikali na kombo ya kala ya Bikanga se mususu ezwi kombo ya Kiauta. Quartier ya sika oyo ezali na 14 avenue pe Kisenso ezali lisusu na 17 quartier te na ndenge ya kala kasi na mokolo ya lelo commune oyo ekomi na 25 quartier. Na wasoletali région ke église mission mondiale de la vérité au Congo et kuma makabongo na apôtre David Yanfu Bango ba fêtaki 10e anniversaire ya église na bango mokola dimanche 10 août na siège église na bango ezomi mpenza na commune ya Masina héritier mapine Miyazaki simasima na bango. Église, mission mondiale de la vérité au Congo. Mimo vek na mokuse oyo ekambamaka epaya apôtre David Vula Yanfu ba kokisaki 5 jours ya ba prière na bango. Ba prière ya kafu ezalaki organisé kuna mokolo ya dimanche 10 août 2025 nde ezalaki sombele suka ya bisanga. Ezalaki pe occasion pour na bango ko fêter 10e anniversaire ya église na bango depuis esalema na 2015. Bosimba pe boye bakena même occasion ba fidèle ya Mimovek ba sepela kipe na ndenge église e uti kozwa personnalité juridique na yango ba invité ya ndenge na ndenge bayaki bana nzambe ba utaki bisika na bisika louange pe adoration ezalaki vraiment au rendez-vous ndenge kaka bozali komona esengo etelisamaki epai ya bana nyonso to ba fidèle ya Mimovek. Simba pe boye bakena sima yemoko apôtre David Vula Yanfu azwaki maloba epai wapi ateyaki na thème central oyo ezalaki animé pendant 5 jours ya prière horloge de Dieu tango ya nzambe ngonga ya nzambe abetaki sete na mokanda ya Exode chapitre 3 verset 7 à 8 epai wapi atalisaki ndenge nini nzambe atelemisaki Moïse pona kotinda ye na mission alobi moto moko na moko esengeli azela kangonga ya nzambe soki ngonga ya nzambe beti obstacle ezalaka te apesi ndakisa ya Moïse ndenge alingaki kolibere bana Israël na ndenge na ye nzoka nde ngonga nanu ekokaki te kasi tango ngonga ebetaki Pharaon aresistaki lisusu te liboso ya bamiracle nyonso oyo nzambe asalaki pe bana Israël bazalaki libere ndenge moko pe mwana nyonso ya nzambe esengeli azelaka ngonga na nzambe pamba te nzambe basungaka ye te message oyo ezalaki capté 5/5 epai ya bafidèle nyonso bazalaki wana batondisamaki na esengo na ndenge ya kosakana te mot de circonstance etangamaki mpo na koclôturer 5 jours ya prière pe occasion oyo ya anniversaire ya Mimovek ezalaki opesi mbwa aboyi nzokande ekoincide pe na 72e anniversaire ya apôtre David Vula Yanfu bana nyonso ya Mimovek bayembelaki ye joyeux anniversaire. Simba pe boye bake Mimovek ezwami bongo na avenue Kwengo numéro 39 na quartier 2 na commune ya Masina epai wapi ba fidèle nyonso babengami kokinde kokumisaka nzambe ndenge ye moko apôtre David Vula Yanfu alobi. Éducation ya culte lelo ezali benza nzambe azwa lokumu po tokokisi nanu 10 ans banda Mimovek eza ko exister. En plus toye ko célébrer personnalité juridique na biso oyo tozwaki depuis le 14 février nde yango moni tosangisi yango na anniversaire na ngai ekomaki lokola triphasé yango moni toza rempli na joie pour célébrer yango mpo eza makambo nzambe asalaka baoyo ya ye nakoyebisa bana nzambe baye epai na kolo mpo mobateli malamu eza kaka ye lokola te mo tozali kodéveloppe l'horloge de Dieu ngonga nzambe soki ekoki barrière ekokoma escalier c'est-à-dire soki oyepa nzambe déception ezalaka te po bible elobi oyo bayepai na ye moko tayokisa masoni. Tuleta bongo masolo etali fait de société pour na tunu ke groupe moko ya ba faux militaire
baza kosala tracasserie makasi kuna na commune na Kisenso na ntina wana weekend oyo force spéciale etiaki bango maboko. Reportage. Bandeko oyo bozali komona bazali ba militaire ya lokuta bango bazali kosala tracasserie ya makasi na commune ya Kisenso kobotola bato biloko na bango kobotola ba moto pe biloko ya ndenge na ndenge. Nzokande lieutenant Fataki oyo azali kokamba force spéciale ezwami na arrêt charge batterie kuna na commune ya Kisenso na botindami ya capitaine Jean-Jacques bango nyonso bazali ko dépendre na général Dédé kuna na Ndolo basalaki makasi nde batie bandeko oyo maboko boyoka population ndenge atondisamaki na esengo komona ke bato mabe oyo bazali konyokola population na commune ya Kisenso bango bakangami. Toujours tozwaka bainformation mingi ya mabe oyoka force spéciale bauti mwanga force spéciale bauti ya charge batterie baye kosala tracasserie elukaka bato wana komona babango oyokaka kaka oyo te balati bateni vert mingi batambolaka ti mosusu tosala croisement na bango tolandi bango mo bakini tofandela bango ti mosusu ambushi tozela bango toluka torataba nde omoni mpe lelo na balalaka te soki na mokano na bango tozwa bango nde omoni tozwi bango oyokanga bango. Boye na ngambu ya population bazangaki te kotalisa esengo na bango na ndenge force spéciale oyo ezwami na arrêt charge batterie kuna na commune ya Kisenso batie bato mabe maboko boyoka population alobi. Bango banda baya tokoma na kimia tozalaka na kimia te okopima te na 3 bakangi osala boye bakasi bana moto ya bango moko bango bakoma kokanga bato koboma kobotola moto tuka banda batia force oyo tokota na kimia tokoma kolala à l'aise ata porte polele tokolala 3 tokolamuka tobimi tokei tokozonga toyebi ke toza à l'aise bango bako baya antoka tosengi kaka balongola bango te batikela biso bango abavanda seko na seko tuka batikata baya antimikota tozalaki kotambola boye te papa otambola mwa moke boye babotolisa okosala mwa boye babotoli eloko donc tokomaka kine meme bandako tokoma kolala kine toza à l'aise na nzambe abatela bango donc nde bakangi bandeko wana do bakende bakangi banani bato bazotia esengo mingi lieutenant Fataki pe capitaine Jean-Jacques na mosala bozali kosala na etinda ya général Dédé kuna na Ndolo mosala bozali kosala ezali komona na population ya Kisenso bakoki kopema siko na kimia pamba te basoda ya lokuta oyo banyokolaki bango pe mingi mikolo ebele ya koyiba kasi mokolo moko bakotia maboko okokende kosamba epai ya leta na makambo nyonso mabe oyo bino bosalaki mpo na bana ya Kisenso. Basolo etali éducation boyo bake itemat Institut technique de météorologie Delvaux bango baza kosala ba inscription pour l'année scolaire 2025-2026. Stéphane Skande ba détail. Pour assurer éducation ya mwana ne garantir malonga moboti nyonso alengelaka yogelenge lokoyo Institut technique de météorologie aviation et télécommunication itemat ndolo na mokuse afongoli porte na ba inscription oyo eza koselema ofele veut dire gratuite pour l'année scolaire 2025-2026. Et kaka ozwa déjà formulaire na yo kitoko pe okomisa mwana na yo kobanda na classe ya 7e ti na 6e des humanités bana nyonso oyo basilisi primaire itemat ndolo eza kozela bino moboti kozela te kuna basection eza ebele aviation civile électricité générale mécanique générale pe électronique oyo bokozwa na kati 3 options mokoka lokola radio transmission commutation pe électronique industrielle mwana ye moko kaka sala choix na ye formation de affaires ya itemat oyo esalaka ke soki mwana asilisi awa akoki komonte misala na ye moko kitoko to akoki déjà kotravailler na baentreprise en tant que vrai technicien baprofesseur awa kale na ndenge ya nyama welisa inscription eza ofele Samedi 19 juillet 2025 à partir ya ngonga ya 7h. Premier test d'admission Pe deuxième test ekosalema samedi 23 août 2025 kaka na ngonga ya 7h. okanisi esili tintin itemat ekanisi bino bato oyo bolingaka kokubisa formation pratique na technique osilisa na yo déjà classe kala kasi olingi o renforcer pratique na yo kitoko batieli bino centre de formation
à courte durée na domaine oyo électricité automobile, installation des centres solaires oye kolandenge nini installaka panneau solaire ata ozana province mosika masolo aweza kofungama kitoko koyekola kitoko. Informatique, théorie na pratique nyonso ezali avec balabo na bango moko ekuba na pointe esilité. Réseau et maintenance électronique awa bokoyekola rebobinage, système embarqué, vidéosurveillance, bakour ya anglais pesa kopesama. Tango ya koyekola pe okoma utile na société eleki nanu te. Bolekaka deja na babiro ya Itemat Ndolo oyo somi na kati ya Istandolo, avenue Aérodrome numéro 3930, quartier Ndolo na commune ya Barumbu. Ah, Itemat Ndolo, mfumu ya formation technique. Inscription na ngam la bango peza kokoba se kokoba na Mama Pemba 1 na 2 kuna na commune qui s'installe ba keze école ya Fondation Nerombo. Reportage la Dylan. ozali moboti ya mwana kasi yende beki na yo ya lobi ondimi kitoko po ezala boye yoka bien po na éducation ya kitoko pe ya qualité koluka mosika te ezali kaka pene na yo. Fondation Nerombungu yango nde ezali korépondre na souci ya baparent ndeko po na année scolaire 2025-2026 oyo ezali kofongola baporte na mois de septembre. Yoka po na complexe scolaire Mama Pemba école ya Fondation Nerombungu ekomi mibale ya liboso ezwami na avenue Bantandu numéro 44 quartier Bikanga na commune ya Kisenso. Ya mibale yoka ya sika eye nyonso kaka pona bana batanga kitoko yoka bien yango pe ezali kofongola ba porte na yango déjà na rentrée scolaire ya mois de septembre. Yango ezwami wapi avenue Mwanga numéro 11 na quartier de la Paix toujours na commune ya Kisenso. Pour na inscription ya année scolaire 2025-2026 bokende na Lombango pour na kokomisa bana na bino kobanda lundi kino mokolo ya samedi ba bureau ezali déjà kofungwama ba section to ba option oyo ezali organisé toza na maternelle de 3 à 5 ans, toza na primaire pe enseignement de base, toza pe na latin philo, sciences, pédagogie générale, commerciale et gestion, coupe couture, mécanique générale, électricité, construction pe électronique. Pona oyo etali ba pratique, ba atelier pe ba laboratoire et kuba pe ya qualité supérieure. Toza na atelier ya mécanique, électricité, construction, commerciale et informatique, coupe couture pe électronique. Nyonso wana côté pratique vanda kimia ba école ebele ba yaka awadi cadeau signé Fondation Nerombungu. Bongo pona oyo etali ba salle de classe bo bangate ba condition ezali vraiment ya kitoko, ba salle ya minene, ba salle bien aérée, ba condition hygiénique et kuba ba banc kitoko pe ba enseignant vraiment ya qualité, ba lauréat ba bimaka awa. Complexe scolaire Mama Pemba ya Fondation Nerombungu poto na RDC, poto na Kinshasa pe poto na commune ya Kisenso. Esika enseignement ya qualité ezali kopesama ezalaka mosika te bana kin pe ya RDC cadeau kitoko ya ngoyo pona bana na bino. Merci honorable Nerombungu mwabanga moyo pona cadeau kitoko opesi na bilenge oyo ezali vraiment bateau ya ITB Kokolo bosambarke ebele polobi ba notable ya RDC bakobima awa okanisi esili ten mbula oyo honorable Nerombungu mwabanga moyo na souci azalaka na yango pona bilenge ateli bino pe item Mama Pemba yango pe ezali kofongola ba porte na yango kaka na mois ya septembre. Toza na ba option kuna lokola science infirmière pe sage femme yango pe ezwami na avenue Bantandu numéro 44 na quartier Bikanga toujours na commune ya Kisenso. Yaboye omona wapi tomona te kaka na banga moyo
nyonso epai ya fondation Nerombungu epai wapi elengi eye pona bana batanga kitoko pe enseignement ya qualité kobanga monene ya babatima te kobanga kitoko na yango te pe enseignement ya qualité kobanga te kasi Minerval ezali à la portée ya moto nyonso po fondation Nerombungu aza na souci bana ya RDC batanga kitoko boya ebele bokosepela boza deja ya kosepela honorable Néron, homme social, et sur la cana moto tout bien. Poto malonga pour la balle la mise à protiva puis vous colo coco mélango puis sa santé à kitoko pe énergie. Protivap encore et toujours. Oh yo maman bituna tuna aye bakate tirero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boy. Ole sakaye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap poto kitoko pona ba bébé pro. Mama soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boy. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe abela kate alimbaka te. Ba maman, félicitations na bokoneri bana. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko ninyo esakaye. Ba ba ingakango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama de samana. Sukana mbimbi, ayo sukana mbimbi. Makusa. Protivap, pro bébé pro. Tozana ba communiqué écologique que bolanda leur tourner. Famille makwika baza na makoyebisa na baninga pe bayebani na bango liwa ya papa noko pe yaya topeleki na bango na kombo ya Anise Makwika oyo ayebani mingi na kombo ya doyen ye akufaki mokolo ya le 31 juillet na clinique universitaire ya Kinshasa. Programme ya matanga ezaboye jeudi 14 août 2025 veille mortuaire ekosalema na salle 9 région na commune ya Lemba référence Igota Nzambi. Vendredi 15 août 2025 levé à corps ekosalema bongo na morgue ya clinique universitaire ya Kinshasa Bebo Kundami ekosalema na cimetière ya Mingadi. En attendant nzoto ya Mowei ebima matanga eza kosalema na avenue Vemba numéro 38 na commune ya Lemba terminus. Tika ete sango oyo ekomela bato nyonso baebi papa Anise Makwika doyen. On est parti de Dieu vivant qui le sol et le vent qui nous remplit de entre les colonnes j'avance dans tes paris. Inspecteur général, il y a la police nationale congolaise. Commissaire divisionnaire principal Filemon Patience Mouchidiav, famille Mouchidiav, famille Kakudi, bazana mawa makasi ya koyebisa na bandeko, baninga pe bayebani na bango, mingi la police nationale congolaise pe communauté ya Grand Katanga, liwa ya épouse, maman, tante, yaya, peleki na bango, député national Sophie Kakudi oyo akufaki na butu ya jeudi kokoma vendredi 8 août 2025 kuna na Lubumbashi. Député national Elia circonscription ya Kabalo na province ya Tanganyika oyo autaki bongo na vacances parlementaires na ye. En attendant programme esalema penzoto ya Mowei ezonga na Kinshasa matanga ezali kosalema na résidence familiale oyo ezwami na avenue Kitona numéro 24 na commune ya Lemba na quartier Rigini. Tika sango oyo ekomela moto nyonso ayebaki honorable Sophie Kakudi. Communiqué oyo ezali signé epa ya commissaire divisionnaire principal Filemon Patience Mouchidiav. Info lingala mobimba ezali kokabola mawa na famille Mouchidiav mobimba. On est parti de Dieu vivant qui le sol et le vent qui nous remplit de Bozalaki ebele pona kolanda info lingala journal ya pona professeur pour sepela ki nous merci na Igor Ntingi Matomi na zaki na sima ya caméra concours rédactionnel ya Nadine Asona pe grâce pour Baluzolo héritier mapine me asparza ki journal obo ke montage sima ke pa
Christian Kengebeni pe Fabrice Lundomi. Ngamne tupsone rendez-vous. Mikolo ezali koya. Au revoir.